Kiambote kieno entimbe nzuzi. Entimbe. Enzuzi. Timba enzuzi baya balongo ye. Timba enzuzi bana malongo. Baka bo. Kamuna bo. Aleka awinda we. Nalobi tentimba enzuzi. La chèvre d'entimba enzuzi. Histoire etondi ba kitoko, etondi ba savoir, etondi ba goût. Tozonga. Pour la chèvre, faut que tu consommes. Pour naïm, c'est nous que nous avons une surprise. Mais après ce film, il y a des surprises qui vont arriver. Vraiment, soyez là, suivez le film suivant. Parce que si je dis suivez, c'est que moi, je suis pas dedans. Moi-même, je suis fan numéro 00. Même ça, des matés, qu'on accepte, sur ma facette, naïe, ya minene. Il y a ça, moi, ça, la biseau qui te bien. Mais ici, là, on parle du loup de Messi, de Timba Nzuzi. Le loup, pas la chèvre. La chèvre, elle est douce, hein. Sur l'ambier pour mais ici, on parle de loup de Messi, de Nani, de Timba Nzuzi. Entimbe, Nzuzi, to benga bango. J'allais le chemin à bimisaka. Pardon. Bon, j'ai pas trop à dire, hein. Moi, je vais faire mon analyse, mais cette analyse-là, je le ferai juste après. Boyo kanan oyo. Et il y a oyo. Coupure publicitaire. Après coupure publicitaire. Boyo kamakambo somme et puis je reviens. Yo mekanga no bomo talent. Benga ma fille wana ba ya no bomo belvi ka o debo kokate. Il faut ko defa perruque. Pas Jocelyne, on defa perruque pas Jocelyne. Ma solo nyama moi ça soudia ta belvi moi ça soudia ta buta so landa le lombe les blesse o kabele ba fa kongola yo bongi kala tata ma ko poussière yo belvi. Pas to pesa ko ba matière à lokutati. Ngana yo lo matière à solo ndengo banda ko benga fivette na obela na lali obenga feta finga sila. So na kosi nzamba bomanga. Hypocrite. Bozi yanga no ya yo oli boma yo bato sasa ba matière lokutati o yo mekanga no boma o talent benga ba fi wana ba ya no bomo belvi ka o debo kokate. Plus question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service. Agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde. Pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et vente à distance pe otia ba kolina ya ndenge na ndenge pesa biso confiance. Côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30% et solo la ki toko na ndenge ya défoité otie biloko na yo et komeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance. Pour na ba contact obenga biso ba numéro oyo oza bon mobimba. Il y a différence exacte au biloko na Chine au futimbongo na destination. Ekei oui. Non moye bise. Tant fille a bunda na Belleville États-Unis, na j'ai nazalaka. Tant fille ba wole la Belleville, ba wole la grâce te mona Belleville. Ta ba ke bunda na États-Unis, na j'ai na bundisa bango. Na bundisa Belleville na fille onana. Ta ba ke bunda na restaurant ba ke mangala, fille wa bunda na Belleville kuna aya asa Belleville mama na menace ba ke ba e ba kade Belleville ke fille ona so belele. Sika mobile na grâce ngamona sa te mobile yo commissaire moi si. Tika mobile na grâce ngamona so ka mobile yo commissaire na mobile moi so la kaye. La fille tanga sisi ko so na Belleville. C'est par là Belleville a bloqué grâce témoli belle pour la vie. C'est là Belleville a bloqué grâce témo pour la vie. Grâce témo ça la fille wana ah au son ici pour nini. Fille wana zo c'est grâce boya la ko sa mobile na yo zo la nga ya la kayo na supporter te article na mobile na. Chiko yo grâce bo sangani yo grâce temo bo sangani po grâce yo sarato la webike o koma muta Belleville po yebike o sa place misapi grâce sarato la place bo lingwese ya ba lesbien sara fanda ka wana sarato la place avec les sola qui lesbienne ya au siège wana ti sara koma ko côté la Belleville parce que yebike l'histoire des lesbiennes elles ont régné kuna il faut na zala wana po misapi za wana. Chamba la belle, tu commences à te défouler pour non comme la canne, t'allais à tout na désordre, match baby. Obi ke bati belle ba big parce que je respecte papa. Na linga ko pesa mo ki raison te que fallait te bisa ko nini. C'est pour ça
Mambo masobele kuna mbanza. Septembre, mois de matière. Septembre, matière en cascade. Septembre, tout tombe. C'est comme si... Non, mais je cherche à me ressaisir. Il n'y a pas moyen. Ça sort comme ça sort. Biso tona biso kama boko pembe. Biso penza to na problème ata moko te. Biso oyo. Nzambe ne moboko na biso. Yesu nde makasi ya nyonso na biso. Ata ya ngai ekei wapi, yebaki na récupérer. Ata osali complot ya modèle nini ya niveau élevé XL. Tolumu kaka yaya. Po to na ndeso. Kozala na Yesu za nyonso. Kozala na Nzambe za esengo moninga. Kozala na Nzambe za esengo moninga. Kosalela Nzambe za esengo moninga. Osalela Nzambe za esengo moninga. Ata na bampiaka eza esengo moninga. Osalela Nzambe za esengo moninga. Otala ndenge tokoma. Ngebu. Webi Nzambe amortisaka ba douleur na biso. Ata douleur yango eza monene ndenge nini. Ata humiliation yango eza ya ndenge nini. Mais ce que na Yesu, il y a quoi amortir yango. De batini yango na puissance, batini libanga na puissance, maintenant baza yambi yango kitse on a si. A jusqu'au kimi ebele, apesi ebele. O te pate, o vandi kimia. Vraiment biso to na problème te. To talaka na misu. Pe to yoka na matoi. To yoka kaka pe to talaka na misu. To talaka na misu, to yoka na matoi. Diko na to sa eneli. Na bisa ki bino ke botekaki ndoki. Bosombi nganga. Yaya baza université moko ba faculté ka différent. Boteki ndoki bosombi nganga, bosa elote. Baza ka université moko ba faculté nde eza différent. Po mukola kolasi bongo se boza place moko. Follow le kezongi nzaba bomoy. Papa alolai, batela kondima bwangai. Mwano Jael show. Nani atinda na mokili. Faut zalaka ko mama. Faut zalaka po besoin na yo eza énorme auprès de nous autres parce que la vérité que tu sors là, on aimerait que tu donnes un jour ou encore l'heure, surtout précisément, pour que nous soyons nombreux en train de te suivre en direct pour essayer de comprendre un peu la matière. Parce que là, tu as parlé en te volatilisant, tu as parlé en passant. Nous voulons de preuves palpables et nous voulons l'explication un peu plus ample. Nous voulons comprendre la chose. On n'a pas trop bien compris. J'ai toujours dit aux gens que la mouka, demain appartient à Dieu. Et sache-le qu'un jour, j'avais dit autrefois ici, je crois que c'était le mois passé, où j'avais dit à tout le monde, mettez vos ceintures car nous allons traverser une zone de turbulence extraordinaire. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y aura plein de placards qui seront ouverts. Cadavre barobima na ba placard, il y a des ordres. J'ai dit ça, allez voir cette émission là. Nebisa ki bino ke ba placard ezali po na ebisa ki bino na ye, on avait déjà de fuites. On avait déjà de fuites que ndenge eza boye, mabe eza en téléchargement. Et mabe wana côté kendele eza somo. Batu mususu oyo bayaka kofinga sila bisalu bafuta ba mbongo. Mbongo siko efuta masupe ndenge sengelite. Baye basusu te pona nini? Tant omoni soko ke kolia na ndoki. Nese na boteki ndoki bosombi nganga bazaka kande ba faculté différent ma université moko. Oyemoni mutu mususu soko ke sala alliance na ye. Yo bano sa no be mission na yo. OK ko sala alliance na ye. Bo bandi ba pese pe mbongo bandi ko sala. Après un moment ko réaliser que à condition na kati ya carré moko boko rasuko bimate parce que tu es limité. Il y a certaines choses tu ne peux pas faire. Ata ba tonso ba fingi mo lo bana bango ezate poso ba lobi na bango. Ba to côté la ki ba obima. Ba sekele esa e ko sopana ya somo. Nde ba tebele ba sala kerero ba kota na piège. Ba pesi ba mo kaniaka. Ba bandi ko finga sila. Ba bo sana ki que comme ba sala ki ba kota ba na kati ya cage. E belé na rebe no rien na bango zo ko. Bino mo bo mo na te ke be mission sala mazuma longate. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont limités par rapport aux émissions parce que nous les ana sera pousser ni ba touti sera sori ba touti ninga zana ba selo ni asala te. Pourquoi? Parce que aliaki di bumu vimbi bango ndiki de vimbi bango na mbongo ya Bellevue ba liaki ba chaîne ekufi
batali bango ba makolo nayebisaka bino mabe soki bozosangana bozosala bobongamaka ata boselango na sa mai lobi ekobima bien na biso ezalaka ke biso nde tozalaka boye likambo ye tolobi tolekani tosembaka mosusu tokotaka bareunion te tokendaka sangisa te mpona tozuka tonuire mutu. On n'a pas ce temps, on a beaucoup de choses à faire. Nous, ce sont des délires sur YouTube. Moutaya lobby di kamba pesi analyse na ye si net inga na sala analyse na nga juste net. Net isiko na sala peka analyse. Même moutou na bino mouta fongoli makambo e koma na niveau ezo koma. Ya parce que vous avez tellement de choses que vous avez cachées. Au moins ils sont ba vérité zipikion et bandeko longa malema ba zelo ezoko ya ti et comme loka ba cimetière ya ba tanga kala o ba cimetière ya Kintsuka et tout ça là ba tombe bima di banda hein. Ba tombe bima di banda. Ya nzambe ninga saela mokili ni zala bongo. Rien ne restera caché sous la terre. Car tout ce qui reste caché éternellement est à Dieu. Yango monaka o eza ya nzambe za que jamais tokoyeba mokolo ya kufa na yo. Jamais okoyeba fin du monde mokeli salama parce que ça là c'est caché pour Dieu. Mais tout ce que un humain fait est sous kaka par kobima. Si c'est pas de ton vivant, après ta mort ça va se faire sortir, se sentir. Je suis désolé que tonton sous Azwa balle perdu dans ma cambo et puis dans côté domaine na été parce que talaka aussi la musala asali musala qui toko mingi na SB. Merci pen équipe nyo saison ya déjà pour na film qui toko bazali ko préparer les biso lobby de na semaine na semaine on azalaki moi occupé dans ma cambo personnel et maintenant là je suis rentré. Ninge moi nzoto ningana ki mwandambo il y avait des choses, il y avait des turbulences, zones de turbulence à makasi. Maintenant mais c'est apesi kimia dans toza wana. Tout ce qui va arriver on va gérer, peu importe le problème, on gère. Maintenant mais tellement zanza bolingo lobby na kenaki na kutani na docteur moko ba résultat pesinga ya guma kasi. Donc je me suis dit Seigneur, il fallait vraiment humiliation, c'est important. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de traverser des humiliations, oh bah finga pour na mbongo ndaku, oh bah sambu ça pour na mbongo ya kolia, oh bah chola pour na zange lamba, oh bah chola pour na sukite et kabelote, ya za calme. Calmos. Mingi les yeux tournés vers Dieu. C'est nzambe kimia. C'est que Dieu fait. Après les zones de turbulence au Kamongo, c'est que Dieu fait. Après les problèmes, il fallait vraiment que je passe par ce chemin-là. Il fallait que je passe par le feu pour que l'élo nazala o nazali. Et je bénis Dieu pour tous ces gens-là qu'il a mis à mes côtés. Zanto Kolubaki, je te dis, je te fais un gros bisou. Parce que vraiment, tu as toujours été là. Na pesi sou merci mingi na bandeko na ngai famille na ngai mobimba bazala toujours wana. Et ma deuxième famille qui sont des Abakouk au Bazalarana ngai de près comme de loin. Tous on a projet tozo koma et banda to banda ko réaliser ngo kala mingi. Vraiment merci à tous les Abakouk qui sont toujours là, qui ont toujours pensé à me demander ningeni noza bien boni mwana et tout ça là na ba ope bazora moi 50% na bango atiamo na western ponanga nzamba sala bino bolamu nzamba kanisa bana na bino ba oli so basala nga bolamu na tango ya mwana na nga beli nzamba kota makambo ya bana na bino ba classe na bango bisika nyonso batu oyo ba edeka na ba école pona ko détruire bana baninga ba bona ya bino bana ti ato pesa nga $10 na yo nazo loba yango. Je rappelle à Dieu chaque 3 heures du matin, Seigneur oh nous sazo ata $10 na ya pesa nga yawe kanisa bana na ye ningi na kota yango na pasi ya mwana nanga yo pe zongisela bango sentiple nzamba sala bino bolamu lokwa na tikala sala bino te tango yo moko sota la parcours ya vino mi lobela que non ce que Dieu est en train de faire maintenant est un parcours mususu moi non ne sozala ki tetu na ndako na a changer siko au nom de Jésus ayala esprit nyonso oyo ya mabeko oyo botumisa bana na ba na tetutesse na mkindumba na koboya classe na nini na memi esprit voilà et se soumettre na kombo ya Yesu au nom de Jésus qui m'a payé sengo kota na ndako no oh mobali no a changé qui à cause de ce sacrifice que tu as fait pour mon enfant attention que pour na kisi ya pamba nzamba pesa kimia na ndaku na yo apesa bolingo na kati ya couple a restaurer ba couple nzaki ya kobeba. Je vous dis que Dieu vous fasse du bien. Vous ne savez pas quel bien vous avez fait dans ma vie. Votre soutien a été quelque chose de je ne sais pas. Tous ceux qui me soutiennent là nzamba sala bino bolamu ezala na bosa na ko boka yo na kombo yeba ke na prière ko zanga te po nzamba bosa na bien fait na livre à souvenir bokomami. J'ai vécu de choses et j'ai dit gloire à Dieu car nous avons vaincu ensemble. Ma deuxième famille, les Abakouk, mes abonnés, nzamba sala bino bolamu. Mais yango de nteza sujet mais nanga na pesa bino na merci parce que moi quelques minutes boye ba que na zongi mais moi ba quelques minutes moi ba tan ya moko bunga ndambo ekozanga te parce que moi ba contrôle la santé ani ezalaka. Ce qui est il faut totala nanu
makambo wana nzamba sala bino bolamba. Et lelo yo, à notre grande surprise, to fani na banda kuna biso, to moni sortie médiatique ya Jaël Show. Azo réagir par rapport eloko mo balobeli ye et pas ya ndeko moko mwasi oyo na bo tanga ko. Alors Jaël Show abimisi makambo oyo. Tout ce qui se dit tout bas. Ba audio ebele leka awa balobela makambo ba tebele bandima yango te. Lelo ebimi na monoko ya Jaël Show. Bato balobake babakuku mba fingra bamaku bakosela bato makambo. Toloba vérité. Na mona tantine moko ayo leka awa. Yaya moko ayo loba bilobela o babaku ba lokuta baloba mamba lokuta. Makambo toloba kana ebisa rabino makambo ebima pa babaku boyebake ata soki lelo bomoni preuve te. Lobi bomona yango. Ah mbo asui mbo to sa neti ndeni. Awa mboa asui mboa to sa neti ndeni. O makambo ezobime bimina munora babakuk. Yaya elobi nango ta Jérémie. Ezate po okende kotika biloko na orphelinat. Bino bolinga okosa nzambe. Orke nzambe bakosa ka eti. Babi rien ne restera impuni sur terre. Eloko etika la sanko futisa mamasumu nango ezate. Tout doit être payé, tout se paye ici-bas. Voilà. Loba nzambe te. Ba complot bo sala. Yango bel nani Jaël Show azoloba. Azala kiti ba benga Fivette Mayamba. Fivette Mayamba heureusement ça la show a bien atikala ofinga sila ta côté la sila. Donc toi tu prends ton téléphone pour chercher à appeler les gens pour nuire à sila. Pour ba finga sila, pour na elo aussi la salu yebanité. Yango zo mona ezo chapeauter ezo capoter plutôt, ezo capoter kaka. Ezo capoter pourquoi? Il faut capoter parce que yo muto ozo kanisela ko sala mabe, na tombola téléphone na yete abenga mutu po sala yo mabe. Ba secret na yango ezo bima. Biso muto bimisa yango. Boye ba ke biso be bato ba betela biso lisoli zaka bato bazaka parmi bato yo wana ba mona pe ba yoka pe bazala pe tango bosala ba makambo. Siko ya biso na kati e ali nini expliquez-nous. Awa bokoya koloba o babakuku awa eza abakuku te. Eza abakuku te muta wabeta lisolo oyo. Alobi kutu wana ka apesi kaka mwa ndambo po fa panza. Jaël, maman pardon, on a besoin na. Pour na kao, to on a besoin na. Tika pepe pardon, tika pepe yaya, tika pepe. Yaka no makambo. Makambo eza nango mo ba génération hein. Ba génération na biso hein, série 8. Série 7 ya série 7. A côté na série 8, to côté dans Moscou. Yaka no makambo tika pepe pardon papa pena pepe. A pepe na la biso. Tika ye. Yaka pena ko pesa une explication nette et claire ah. Parce que souvent on nous insulte pour des histoires vraies qu'on raconte, mais bato bakanisa ke to kosaka. Certaines personnes que tu vas mon année qui les a raté. Attends, ngamo mon avant na bi. C'est pas un peu le moi moi c'est ça solo. Pour face na ninga zela. C'est moi maman. Donc quand on retire la bateau biloko on a orphelinat bo filma makasi na pona ko humilier ba tipo $200 $300 wana. Ezala rende pona ko yambola masumu na bino. Pona ko longola moi choc ya masumu tellement ko na betelo ba bordure ebele na ba comportement na ba manière de faire nanga ko pardon. Tika tana sungata ba orphelin comme ça la bango ata bien. Lelo Jaël Show mutabimisi. Yana bisa rabino mabe ato sali yango wapi ata na sa mai. Suka ebima. Moi j'ai vu des gens vouloir détruire mon couple. Bake simbana kisi. Bakoti sa maman na mbrouille pendant 2 ans. Na mutonga alinga makasi. Maman na mbrouille na bisa bino nga moko pe na zua mbrouille bolingo esili na kufi e mokulunge kufi po na ka ba panza biso. Na yebi pété. Mais c'est après 2 ans et demi. Nde na bandi ko mona ba vérité bandi obime. Yaya toza. Tozonga pour soin. Webi siko ta na talaka siko makamba tona basala à chaque fois na vandaka na bandi ko réaliser na osa siko na ozwa na zo lié siko yo ba acte basala na makambu o e produisa na biloko ne ba banda ko sa elango na zo ta na bi non mais le monde est méchant pour te dire que maman ata bosali likambo mabe na sa mai tôt ou tard ça finira par sortir. Ata bosali effort ko bomba ngo ndenge nini
tellement que bosala na mokili ya bato mutu moko akozalaka obeta lisolo siko awa ekomi boye boyebisa biso nde babakuku mutu osali eloko. Chacun portera sa propre charge. Boko mema kolo ekulusu na bino ndenge bobandaki ngo tina ndenge tokokendene. Jaël sopa matière. Sopa. Boa basi ya soni makasi. Yango Bible lobi n'enviez pas le méchant. Car ces jours sont comptés. N'envie pas le méchant. Yozo ke malembe ozo kembo ozo souffrir. Bazo fingo pa kolondaku. Tongo midi pokwa. Vanda. L'homme sur sa situation est là comme bon te ko na ba kozanga moko bo. Mais oyebi que tu es dans la droiture. Oyebi que na tambola na lima. O nzamba pesinga na zui, o apesinga te na zuate, muke na nga ekoki po na nga. Na zui lelo na lie na zui te na vandi. Mais je n'irai jamais faire certaines pratiques pour chercher à apparaître na face ya bato. Pona lakisa ba okenga na za, pona linka na za na kibokolo na kibokondi. Mutu moko bandi ko détailler nga bisinga mire ba futaka bango awa ba ba club ba kotaka ba club oneza ya kindoki. So moni bana basi ba sa pratique ba mbele ba sa pratique yeba ke za la raboelo ba ke ba za ba o ba za ba bleu ba miso ba za na mbongo te ba na sisi ba za bleu ai ba ona omona komo ka muto sala nini ngo so ba voiture ba $10,000 ba $15,000 kota na compte na kolanda te na ba association ba kota ba kombo ba za ba oyo wana ba lele confirmer dans le monde ba zela ngona ba carte bo comprendre ba zela ngo carte yango ba zela ngo ba mbongo ba za ba ya opesa bino ezoloka ba mabala na bino. Yango ba mabala na bino bo bengisi ba lele tango ba koya ba sibi biloko na bino ba suye mariage. Oyi pona ni nzamba longola akana kati ya bana Israël. Nzamba soki makambo eza malamu te koti na kan wana oyo azo sala musala. Nzamba osala te. Dieu s'énerve, il reste là, il regarde jusqu'à ce que boko longola interdit. Ya lokoso ndezo bo mabate bele na internet lokoso lomba. Vous voulez apparaître, vous voulez faire des histoires que vous n'avez pas. Vous voulez mener des vies que vous n'avez pas. Vous voulez rêver par rapport aux Nigériennes. Bango basala ramusala, mboka na bango caché sala malonga et tout ça là. Faites aussi un effort, travaillez maman. Travaillez papa. Yango komona simbi eloko na eloko ne zazi. Botala bande ko na obako. Botala, ngana bisa kabino bosala ka analyse réelle. Toi na tengo finga muteto osande analyse to loba na batu botala bandeko ba ina mwa moto na bango na kosala ka ba émission na ba analyse basuki wapi lelo est-ce que makamana bango zota oyebi quand le diable cherche à te nuire balobi lelo le diable ne vient pas tuer les gens, il te laisse en vie mais te fait souffrir, il te laisse dans des relations compliquées à côté na bolingo compliqué à côté si on na ba opportunité moko ya lokuta ya bien te oyo ezonango et pe ça au facette on dirait ça bien mais au fur et à mesure vous avancer yemo ko sentir que aussi là mo quoi na nouté pour moi 50 francs zanan au fur et à mesure qu'on avance dans 3 4 5 ans c'est là où vous allez comprendre, vous allez lire l'heure. Vous allez changer de camp. Même la spiritualité est liée à ces histoires-là. Même la spiritualité est liée à ces histoires-là. Émission émission matin, midi, soir. Comment l'émission combien de fois par semaine? Émission est à la masoute. Batu basili, matière ezate, et le ça les ate. On va bouffer vos étoiles, vous n'allez pas comprendre. Nyo sola nini tembe. Bosili sango yaya. Bosili sango. Quand tu évolues dans le mal, yaya ko fout tabino. Boko zwa penza li fouti, oyo kaka li fouti en or. Nanu boleli te, boleli na cesse, toyebi, vous pleurnichez en bas là. Mais ça va sortir oha. Oha. Kaninge bandi boy magembe entimbe enzuzi boy ya papa zo benga bino o baba maman le loup de monsieur de ntimba enzuzi le loup de ntimba enzuzi les gens qui se mettent ensemble pour aller payer de l'argent pour ba finge la bango bato
il faut ka boza na domaine wana ya kilele parce que bata showbiz kande bazalaka na makanisa bondeni wana yoluka onuire batu yoluka osala batu mabe yango vraiment si la nzamba pambola yo nazongisi video ya mams oyo akala wana na tie na chaîne pamba te. Tu sais, quand tu es rempli de bonnes manières, tu sors d'une famille bien. Attention, on va y avoir des au bando mon bonne éducation na yo, na instruction mais nous sommes dans la malam. Et ben nous même quand tu veux faire du mal, même quand tu veux t'enfoncer. Sur ok, on ne mona ka moli moment yo zongi na sim. Sur lingo kendo bia ate sur pena on sala peka lokwa bango po ba ninga bazala pe mo ba yeba mais mieux pena lo yenge. Mais er mo mona se ressaisir. Puis point barre. O lingi souté. Te na lingi angote. Parce que katina yo ezo benga yo. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux parents, moi na kobanda 0 ti 7 ans de base ya éducation ne makati zalaka. Kolobate kazana no mwana mukie, tena kokola jamais un enfant de 2 ans quand tu lui apprends à se mettre à yebi. Soko yebi c'est ko senga merci so bakabeli eloko et sili etikale toute la vie. Soko la qui c'est que ça on ne fait jamais ça. A yebi que maman se fâche quand on fait ça. Okomona mwana wana kotika na motu. Yango na lobaka. Bisika to uti ndezo déterminer ba comportement tozala na même na internet. Eza na biloko na kosala ka te. Ata mbongo yango ya ndenge ni ba proposer parce qu'on nous propose aussi de l'argent. Ba proposer biso mbongo il y a pas très longtemps ici là. On nous a proposé de l'argent. Ba proposer ça ba 15 000 pas ba tout moko boye. Poto finga pasteur moko. Je dis moi un pasteur en plus. Nakene oh ce qui est bon ngoyete to ko komata na 25 000 mais bon le biso ka fille moko ke séduire pasteur on a boye la biso image. Na si mais des histoires comme ça existent. Obi ke mutona yo timba bon sonia kati téléphone na komo benga ozo soutenir mais je m'étais jamais imaginé dans ma tête là que mutako ya obenga ngai pour y sanga to ken ko séduire pasteur moko to la image to pesa bango pour nuire à ce pasteur. Ou même si c'est pas un pasteur, même si c'est un individu simple. Comment je le fais? Je le fais comment? Comment je peux cracher sur la tombe de mes parents à ce point? Seulement pour l'argent. On a aucun nango pete so na kufi ba kundanga na ngote et tikala. Ata na somi 600 000 ndako eko tikala. Muto okena ndako ate. Mais ce qui est important c'est la vie éternelle d'abord. C'est vrai qu'on aime ce genre de vanité. Mais je ne peux pas chercher certaines vanités nan lukana bomelango mutu. Te Dieu va m'en donner au moment opportun. Dieu n'hésitera pas de me papier. Je paye le prix. L'humiliation que je subis et tout. Tant qu'on m'a papier, ça sera pas ça dans 2 ans, ça sera pas ça dans 5 ans. Comment? Ngai Mireille Mouké bandé na lobby. Ça serait pas ça. Pour te yebe yo apito simbama. To yebe pa yo apito bambongo combien to boyi ko zwa pona ko suyer. Parcours na biso. To boyi ba proposition ebele, to ndimi to kemba na ba 1000 na ba $2000 ya YouTube. Na tambola makolo, na koma piéton, na zonga piéton, na ndimi to na samoy. Mais je sais que c'est une période où c'est l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, on ne regarde pas l'heure. Dans l'école de Dieu, on ne murmure pas. Dans l'école de Dieu, on encaisse tout pour nous. Mais on demande au Saint-Esprit de nous donner la force et de nous donner la paix. Ce qui cette force, la paix, c'est l'essentiel pour toi. Parce qu'une âme abattue, elle est capable de faire la une âme désespérée, elle est capable de offrir une Ata sekou sango za ndengeni. Seigneur, je te demande la paix. Na yebi ke solution ko bima kaka. Ata na tongo la moni ma finga na midi na moni mususu na poko na moni mususu. Nani wa bengi na moni susu appelle na yebi. Je dis à Dieu, Seigneur, toi-même regarde. Na boyi ko compromettre foi na nga likolo na yo. Seigneur, souviens-toi de moi. Soko tikali na makola nzambe. Nzambe ofuto lokwa futa mams. Lokwa azo futa mams. Il y a toujours un prix à payer. L'aime souvenir les gens bien. Parcours, monika makamongo boekomi. Na kati ya turbulence na yo wana. Dieu enverra des gens qui vont te donner des solutions faciles. Ce qui osa muta facilité au kouei et sili, au perdre couronne. Batu ata ya ko ramper. Oyebi ke oza mabe ko zwango te kende ti. Okomona place onza makoninga zelo là où Dieu t'attend. Il va te donner cette couronne. Tu vas porter cette couronne dignement.
koluka lokumu omona bato bayolinga basala bamona bango te bakenda baorphelinat bofilme bana bato lokwa so eloko nini okende kosunga comédien ozwi olingi bamona lokumu na yo bosambwisa ya de loin awa bato komona koboya baede na bino mpo soki olingi oya kotikela moto ata $200 ya pamba fo kamata ofilme lokwa soki eloko nini mpo yo oyo kosalisa vi na ye na famille na ye. C'est humiliant. Bozwi mungo wa mukie boche bozoloba tala entourage ndenge basili mayele tala entourage makasi eza lisu te makambo oloba eza su te baa nango te. Boyebisanga nani botala bino mona zolisa bino bokende kotala bino moko bokende bino moko bokende kotala bo observer entourage na mwa bato mo bando na mwa ora moko mukie ba nango susu muto ata moko nango susu ata moko botangelanga bakomi foin na fois par ça émission foin azonga foin ba tema pe tokipara pe su bango te bakoma retourner loko baboule ya nini ya Paris fou ya jeu de loto na kati bango na bango ndei buta tali a sauver na yalbi na formule to okende mabe ekota madame Natalisa tonton Ibuto atalisi na ye Bijou la reine Ake. Vous allez voir des départs en cascade. Quand Dieu est en train de livrer au spectacle certaines personnes. Et ça sortira pas seulement de la bouche de Tabakouk. Nous viendrons prendre la suite, le relais. Mais que vous allez voir des choses qui vont sortir. Mois de septembre. Si tu es mois de septembre, fin de l'année, que les gens vont pleurer, ils vont baver. Poto yebi ke mentir ezali. Ya somme, nan boyo kite. Alors allez vous repentir. Hein? Bande ko boke ne ko se repentir. Pasteur de la foi botaka oka mungo te yaka bino boyo ka akati. Bosi botiki bisa ne bino na porte, bokoti na église, bosi si bolati yango na porte bo bima. Papa bata lobi ti asi ici. Batu bazo bika na même nzela na pourquoi vous ne guérissez pas. Maya Jourdain zawana bo dinda na kati bo bima bolinko ko dinda te. Si on lingo dina na journée bolati imperméable dini na journée bimi au longo imperméable bien sec continuer vie des sorcières na baye ba okote la rabino wana ba so na Jaël to moni tantine moko wana zo kote la bino ya simba kuna wana akote la bino ke so na Jaël akendet ake so na Jaël po ya amona kine tisoki malika nde mutakomi lokwa nani na ye akende ko so na Jaël alors ba pe que Jaël azara bakouk et mame vous allez baver car les vérités sont déjà là tout est au clair des araka période na yo kita baniki période na yo ki nazo sabino bo bongama la guerre est longue et populaire type décembre na il y aura des gens qui vont faire l'AVC ici là parce que degré ba preuve o ngana moni ezobima vraiment ce qui na moni place mutawanga na te na moni place mutawanga na te ana place awanga na te ana place ya kuwanga na te kolo asunga bana bae lelo makambo ekomi na niveau totala bino kaka biso pena to na problème te ba biso to ami concentré na film ba biso to ami concentré na musala ba époque na bino na ba temps na bino ba bêtises na ba sottises na bino bosala wana boke salam mais les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est la Bible qui le dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours, ma soeur, mon frère. Il est temps que la lumière soit là. Il est temps que Paul et Moni Samanami soient battus. Batu batato la qui est qui. 2024, au fond, comme on a fait en 2024, vous allez voir comment les casquettes de gens, comment ce qui cache derrière là sera sorti.
papier mouchoir bandeko nani mutu ake Lidl to ake nini ake Auchan lelo bosombaka papier mouchoir pour aider nos frères qui vont pleurer et frôler l'AVC avec certaines vérités qui vont sortir, à cause de certaines vérités qui vont sortir. Pardon, quand vous partez à Auchan, quand vous partez à Lidl, n'hésitez pas d'acheter nous bombarder avec des papiers mouchoirs, des mouchoirs papier. S'il vous plaît, je vous en supplie. Envoyez-nous même par quoi? Comment on dit? Par des agences. Parce qu'ils chassent que la monte, ils ont lumba, na téléchargement. Je voulais aussi dire à ces gens-là ceci. Parce qu'on a une prédicatrice désormais, la parole de Dieu. Petit à petit, on va prêcher la parole de Dieu. Je dis ceci. Jeune, réjouis-toi pendant ta jeunesse, mais sache qu'un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. Quand Dieu demande à un jeune de se réjouir de sa jeunesse, parce qu'il y a une jeunesse, passion est à la kebele. Mais nzambe si kwa zo senga na pesi eza lokanda abendi yo matoi. Po yeba ke na kati ya passion na yo. Luka nzamba trouver place na yo. Luka nzamba zo lokumu na kati ya passion na yo wanozo sala. Sokite. Oh là là. Oh là là. Là, un jour lui dit dans sa parole, toi bien-aimé, oui bien-aimé, réjouis-toi de ton... Oui bien-aimé, pire que le fils de Saron était belle, ils étaient... Donc, un jour, il y aura un jugement. Ngana ote abino ka liloba ya na lo mso ebisa bino ta pa ote abino liloba na kote abino ka liloba ya ata bobaye ngai kaka na liloba ya toke wapi mususu esika nini ndokozola lobiko soki na liloba te. Dans sa parole, oui toi jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, sache qu'un jour il y a un jugement qui t'attend. À ce que la jeunesse me présente, c'est quoi, mon bien-aimé? Les passions, le plaisir qui ne sont que juments de la mort. Oh oui, sache, le Seigneur te jugera, jeune homme, jeune fille, garde mes yeux, Seigneur. Dans ta présence, papa, garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux, pour que je voie, tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Je vais, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Ma délivrance, Seigneur, ma délivrance, je la veux, ma délivrance. Kangolanga lokola punde kolo, ngai na ye, epai na yo, nazanga te, enkolo. Gaina ye paina yo okangolinga Nzamba kangola abikisa mbwa swimbwa na ebisaki bino oya lie biloko ya mbwa zala mbango yango bobenga da Jaele imame. Donc, tantine pena tantine babebada. Donc tant que bake bundisa pona mbanda ba mo bloquer encore ya mutakanda mukuse amuta mutiema mukuse atali dépense abia dépense ça dit petite mais grâce te moyo pour amuta olia batumbongo obi ko liaka batumbongo fort ozo fente or que
oza na wana ba 3 4 5 6 7 mobali yango pena Brazzaville abika ye pas y maître sûrement tant ya atali y maître atali ali ba lenga ba kolo ba talanga makolo mais prière ba parents na fait ba sambela po mwana na bino frola penza bord bon on fait comment donne ba bebana ntimba ntuzi ba bebana les loups de ntimba ezuzu ba louve ba louve pour ba basi ba louve ya ntimba na ntuzi ba bebana nde oh entimbe bo bebana entuzi bo bebana na ntimba bo sonela nini oyaya petela biso lisolo ko bino ya tongo na bino bo bombi yaya bo abiete to kabola mwa lisolo mwa nkopo yaya bongo pete bo petela biso na banga bo balula bo na yenga na kweta kweta na nina awinda we le louve baka bor kontimba loba ko boni boye ko ti mbedi beloba ko betuba ntete nkimambu mi separe bino mi bale ntimba nzuzi kamba ka la vérité si non kamba ka la vérité ko donc j'allais le show bituke butukaka mpidiai bituke voandaka mpidiai j'allais le show nge ke bombaka maka mambu ngolo boy Jaël katuka Jaël bempembi bien te kamba tete Jaël inkimba muvava inkimambu me séparer les deux louves ntimba ninzuzi les louves de messieurs nani nkimambu kamba tete bika ko non bika kadi kiasa Jaël show raconte-nous les bayombe, nous aimons bien comprendre les histoires, raconte un peu nkamba tete ko nkamba donc a bloqué mais non mais pas amuta kana mukuse a bloqué la nini Jaël yebisanga nana a bloqué la nini penda nini ni kambo pene etungisa pena nini kabo banda wana oyo banda ka moko siriki ya mais non mais ça va rater quand même ça va rater yepa monika yo poza kina babanda moi mingi moi bankento mpidiai façon voyons mais nous les Congo nous les bayombe nous parlons un peu de français un peu de lingala un peu de anglais nous mélangeons les choses mambo sawa Congo ozomona mutu na nzela ozomone place azotilumuka azosambela azolela masumu na ye yaya biso tozabata masumu mais ya degré de masumu ile masumu mutu aolela masumu no yokanisi molimo nzambe ekiti makasi kazolela makambo oti kosala mutu batu osala ye azoka somo nkele me ako kotika te mon péché mignon ako kokabwana nango te bayaya kolula heureusement nga na bo na mai po makambo na omona na sa moi degré te yanga omona mutu rouler carrosse ba pneu lele numéro 1 mutasombaki moteur lele numéro 2 caracas lele numéro 3 baki ba siège lele numéro 4 ba carburant John Aesco ya mona mobali bandeko na biso mibali fo bosalaka ba choix po boana problème à choix basi alelo ba sans scrupule bazana mababe na nzoto il faut benga batu ba oluli mwasi avant même osimba ye na nzoto benga batu ba talela yo ye po c'est Dieu loin de toute ma famille fi mususu basalela ba pati kutu ya mapa ya pain victoire ya bien pati kutu ya kanga journée za bien kanga journée pesi sila na kanga journée comment na fongo la journée déjà on est au brosser pour lia siko basi
La femme qui avait de la valeur, là. Cette femme-là qu'on vantait à l'époque. Femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Daman, oh, ma mère. Toi qui me porta sur le dos. Vous croyez qu'ils avaient quel âge? Brana Ajnin. Si Bazara Banami, qui est? Bazara a 25 ans. Ces dames-là qu'on est en train de vanter comme ça. Mais Makambo, yo. Pardon sans effet. Abonnez-vous, likez.